Bandeko balandi via Vuvam télévision. Topesi bino mbote o mabota na bino. Wapi pa ikani ezwa bino pona kolanda émission na bino te diambote o ekome bino o kati yo bandako na bino. Pona kokabola biso na bino mayele ya elambeli. Ya bokoko kati na bomo ina biso baindo. Lelo to eli susu kotalisa mama moindo lolenge kani akoki koleisa libota na ebio. Yango lelo to memeli bino elubu o ekokamusa bino pe eza nebele ya bato bayebi yango. Kasi soki oyebi yango te nde esengeli to fongola ya biso miso matoi pona koyoka lolenge kani to koyi kolambela biloko na biso o mokolo mwa lelo. Yango totondi bino botondi ete to bozala branché na chaîne na biso ya Vuvam télévision pona kolanda émission na bino te diambote. Matondo mingi bandeko tolanda. Matondo mingi bandeko lelo to memeli bino elubu na biso spécial na kati ya bandako na bino. Lelo to memeli bino loso. Toza na loso na biso. Toza na mbisi ya kokauka na biso. Toza na dongo. Toza na beepisi na biso. O eza aubergine, litungulu, ai, tomati pendembi na biso. Bongo toza na mafuta na biso ya mbila o tokolambela na mokolo ya lelo. Tozwa tomati na biso to sokola yango. Sima usokola yango nde tokata tomati na biso. Loka tokati tomati na biso, tokozwa pe aubergine na biso. Tokata aubergine na biso. Mikolo yote ekoleka tobaki te aubergine okoki kotiango na baposo, okoki pe kotiango na baposo te. Poso pe eya na protéine nango. Tant mosu ekokomplike ke ndeni tu wana batiaka baposo me lelo batie baposo te balongoli te ekosala nango eloko te biso mo nde tolingi boye. Mama yo oza lokola première ministre, papa aza lokola président. Boni elingi kaka charge na biso bana etika na mboka papa ezalaka te. Mama Marie Ange Kiana, elle a dit cela, nous va maman elle bénit tout.
tosisi okata baépice na biso sikoyo toni koke kotiango na ntungu. Te totie baépice na biso toke kosokola sikoyo dongo na biso tosokola so dongo na biso na kati. mokolo na balaka nga na bimisaki mbongo kasi namonaki mbongo ya Yesu ke na likala lelo komi mwasi ya Yesu abakisinga mobali na yo tosisi sikoyo kokata toke kotiango na nzungu na biso. soki libala yo na Yesu ebandaka na lokango kaka ngai na bali yo lobelanga na yeba mona mama bana lelo nde totia munga na biso mbala moko ka nde toloba munga totiaki ebele te fo otia no moke. totika yango etoka so moke anatanda tokosokola mbisi na biso. La reine selon moi, c'est termination kuba. Nakokamwa motindo na eba yo. Yo mobali oyo motema na yo mabe. Asila ebisi yo sukisa. Kalabala nanga Yesu pona sipelisa paster. Akokumbola ndako ya paster pona zuwa mapangoli. Seki na komboli ayo ngai nakosua nini. soki yo ozalaki mondimi simple lokola mai eske olingaki kondima mpenza mwasi na yo oyo kosala baposo mibale epai na mai bakavela babuta boma bango na liasabakokotatalelanga likambo ekwelelikamona na yo ebuluwa sakomba na ngai talelanga tosokoli mbisi na biso pasi yango lisumbala ya mibale na ntango basi batosaka mabala pourkua ntango lelo banéglige bandako mabala babipesi na losambo ne ilunga na lwana oyoki makilutile banunga yani ebela bato batiaka baposo te. tosi sosokola mbisi na biso toke kobakisa ngo so na nzungu. nde totie boye sikoyo tozwa mafuta na biso ezali ya mbila tozwa mafuta biso tokalingi yango mpenza malamu nde tokoka kosopa yango lisusu etoka nzela moko na biloko nde tosopa mafuta na biso lokola tosisi etape ya bepisi ya mbisi ya dongo sikoyo tosokola loso na biso po toke kotia na nzungu na biso. tosokoli loso na biso
totie loso na biso tozwa lutu na biso tobalola yango esangana na biloko na biso na kati kilo kitu ya chicha basi bluetooth pesa bango badevoir nelusolo kwa nzambi papa na Osiris motema enengwa matawana bae toti kotia biloko na biso na moto nde bomonaki tobandaki na bepisi totie mbisi na biso sikoyo totie loso tobaloli yango tobaloli po esangana sima nango tokoya kotala évolution nango ekomi ndenge nini elongo na bino totala biloko na biso toyeba évolution nini ekomi tobalola yango esangana lisusu lokola nano ekomi mpenza te pene ya kobela eosenga biso sikoyo tobakisa mai po loso alenga ezaka nde balamba loso ya boulai so olambi loso ya boulai otika yango tante ebele te yango moko donc fo koya kobalolaka mpona kozika na se yango esengaka soki ozolamba fo olambela lutu ya libaya surtout loso ndenge akangamaka na se boye soki olambela lutu ya libende kaka ndenge ozobalola boye lutu ezoliama nzungu eliama okota su maladi esu na nzoto tobakisa mai nde biloko nyonso esangani boye tobakisa sikoyo mai mpo eke kolembisa loso naotia mpe mai ebele te mpona kokima loso na biso ekoma potopoto totikamo tozongela yango nsima toyeba ekomi na matondo mingi bandeko balandi ya Vuvam Television émission na biso ekomi kobenda mpenza suka na yango mpo tokomi na suka biloko na biso esi ebeli kasi bandeko tokokabwa na bongo te soki topesani toli te biso na bino toli na biso eza ya biloko oyo tolambi na mokolo ya lelo. Mokolo ya lelo tolambelaki bino loso oyo tolakisaki bino, tozalaki na dongo, tozalaki na mbisi, tozalaki na beepisi na biso, tozalaki na nyonso oyo bomonaki tosalelaki mokolo ya lelo. Na kati ya loso na biso, loso epesa biso protéine na kati ya nzoto, epesa biso énergie, epesa biso makasi. Na kati ya dongo na biso, dongo ezo jouer rôle moko makasi na kati ya nzoto na biso. Ekosunga biso na ba articulation ya nzoto eza malamu. Soki oliaka dongo mingi atokwei kobuka neza pasi pona yo. Dongo azosunga biso na estomac. Yana bato ebele balia loso te na olia loso te po sala nge estomac passe. Mais na loso oto lambe bino lelo. Lokola yana dongo azotia zei na kati ya loso wana. Ata mute estomac liango e osa passe te. Donc dongo a jouer rôle na kati ya estomac na yo. A jouer rôle na ba articulation na ya nzoto. Donc eza malamu na nzoto na yo. Toke na kati ya mbisi na biso, mbisi ana protéine makasi,
tomona ba misusu soka olamba mbisi soka osala mbisi azwika misunyana atie na kati ya nzungu baposo nango abwaki te tosala erreur baposo wana mpe eya na protéine nango na kati ya nzoto ya moto na kati ya baepisi wana esunga biso baanticorps na biso ezala makasi mpe ezosunga lisusu na babarin na biso ezala malamu bandeko balandi episi nini oyo tozolobela oyo otia na biloko mpo esunga yo ebatela nzoto na yo eza episi kako eza bio nde tozalaki na litungulu tozali na aubergine ezosunga mpe esu na misu bato bayokaka misu pasi nyonso aubergine ezosunga mpe lisusu na kati ya misu ya moto tozali na aubergine tozali na ndembi tozali na ai tozali na oyo tozalaki nango bomonaki mama yo mtolamba na ndako olambela episi nini te lambela episi oyo eza bio po esunga nzoto na yo mpe libota na yo mobimba longola baepisi oyo eza antibio mpo toyebi te basala yango lolenge nini tomati oyo ya mbuma omona yango tomati ekomi ya linzanza matiere nini ndeko na nga oyo basalelaki na kati ya tomati yana mpo ekoma ya linzanza oyo tozwi bagu moko boye ya pondu ya soso ya nini ndeko na nga soso batuta soso bakanyango na bapapie mpo epesa elengi na biloko na matiere nini gu ya pondu basalaki oyo na matiere nini bomoni yango mpe vert wana bazwaki ka pondu batuti baniki bakangi na papier ndeke kopesa elengi na biloko to nini mama moyindo kolinga obebisa nzoto ya ndako na yo te ya solo biso émission na biso eye kaka mpona kopesa toli na kati ya bandako ya kobongola elambeli ya mama moyindo ya kobongola elambeli tozongela elambeli ya kala lelo osoyi maladi ekomi ebele na kati ya bandako mama yebaki eza yo mama moto ozokotisa maladi na ndako mpo ozolamba lolenge elongo bani te na kati ya ndako na yo ozolamba lolenge esengeli te omoni ka babimisaki eloko moko boye mbango oke kosomba tenga mpe fo nalambela yango tenga mpe fo nationgo nani na biloko babiki ezopesa elengi babiki eza sosi ya sika nayebi te nde tolamba mikolo nyonso na bandako basosi ekoma kala yango babimisi biso sosi moyo ya sika oyo ekopesa elengi na kati ya ndako ndeko nanga tobongola elambeli mpo bandako na biso ezala malamu maladi tomobele ebele oyo toyebaki te bamaladi mosusu toyebaka biso toabala mike sui moto abeli maladi moko boye esongolo eza ya bato ya mbongo sui moto mo abeli maladi moko boye esongolo eza ya bato ya mbongo me lelo na biso babola bato bazanga bakomobela maladi nyonso donc na moto ya mbongo na moto ozangi bobeli maladi moko boopération ezokipe te mona 2 ans mona 3 ans oyo aza fo baopere kana biloko tozolia tobongola elambeli na biso bandeko tobongola yango biso tobake vuvam télévision eyeka mpona koteya mpona kozongisa maye nyonso oyo tobungisaki yango vuvam télévision eye liboso na bino bandeko bolandaka yango mingi boyokaka mateya lelo boyoki ya tedia mbote lobi bokoyoka mosusu tomeka kobongola bomoi na biso po ezala malamu matondo bandeko tobendi vraiment suka ya émission na biso tozokokende bongo kotala biloko na biso mpona kokitisa biloko na biso na yango tokozanga te kozongisa matondo na bato nyonso oyo balekaki na kosunga biso bongo tozongisi matondo na équipe technique na biso ya Vuvam télévision na nsima ya kamera tozalaki bongo na tata Mayunga Futila bango nde balekaki na kosunga biso mpo bilili oyo ekomela bino na kati ya bandako na réalisation tozalaki bongo na tata Ngala Zumba bango nde bakendaki kosunga biso na kote wana bongo tozalaki susu na assistante na biso na kombo anengwa Songo Mayunga bango nde balalaki pongi te mpona kosunga biso na mosala oyo tolekaki na kosala mpe kobakisa esu makanisi lisusu na kati ya émission na biso ya mokolo ya lelo tokozanga te kotonda susu botondi na kokolembe na biso ntango nyonso tozoloba
soki tolobi ke totonda botondi te na koko lembe na biso nde tozali ben grande mais topesi bango vraiment merci ya mingi na espace oyo balingi kopesa biso po tosalela émission na biso. Tokomi na suka émission na biso ntango nyonso tolobaka tokozanga te kozongisa matondo na fumu kusu kia mbunzala mpanda na ngola bango nde oyo bayaki mpona kolakisa nzela yango biso tolanda matambe na bango. Lelo soki bomoni biso tosali émission oyo ya Teddy Mbote eza po tolandaki matambe ya Nesongi ya nzela yango sikoyo tokei kokitisa biloko na biso. Tumo biloko na biso ebeli komi na ntango ya kokitisa matondo mingi bandeko balandi tokomi na suka bolanda elema oyo ya Nesongi ya nzela. Lutu kaka ndenge banengo balambelaka ndenge elekaka boye na kati ya nzungu okomona kaka kosuka Eliami. lutu eliami ekendeke wapi lutu wana kana kati ya nzungu. Donc nzungu ya mabele na lutu ya libaya ezali meilleur salelo. Omoni oyo ba docteur il faut ba recommander ngwe pa ya batuke bolambelaka na banzungu ya mabele pe bosalelaka balutu ya nzete parce que ils ont protégé bino na ba tétanos. Omoni bakopo mususu ya nini ba emaya yango ebamuka. Omoni ebamuka bozolia mabende wana ezokota na nzoto suka nango sanya plastique ezolongwa baposo wana bozolia me ye moko mundele azolela sani wana te wasaleli bino basani atindeli bino donc toza na mosala ya ebele.